Bandeko, bonjour, bonjour. Je réponds au nom de Bibiche TV Nipoye. Lelo na yebi donc c'est ya soso na biso ya makasi, je crois bozomona za soso na biso ya makasi na kolamba ngo na donc na kolamba ngo na sorte moko ya bouillon donc kalinga ngote na sala kaka bouillon otala ne na bomona le na olamba ngo. OK ya pona soso na biso ya makasi na préparaki o eza njinja na biso o eza ail o eza green pepper to bengi yango na français poivre verte o eza matungulu na sangisi yango déjà na ndembi. Alors la première des choses to kobanda na kozwa na kocha ail na biso na che ail na biso na che njinja na biso wana sikoyo na obalusa ngo nanu mpo ekota bien nasi na sokolaki soso na biso bien na tie mai te kaka mai wana na sokolaki nango wana na tie na nzungu. C'est ça, je n'ai pas mis de l'eau, na tie mai te. Alors nazo sangisa ngo très bien là. Na linga mingi njinja c'est eza tangawisi to benga ngo tangawisi ya njinja na ail. Na linga kozangisa ngo te na biloko parce que ezalaka pe bien pour la santé na bato oyo babelaka ba tension et mataka ya. Alors j'aime trop njinja na. Alors maintenant là na kocha matungulu na biso na ndemi na biso. Je crois que vous avez. Alors pour la mungwa na biso, j'avais préparé un agocha qui m'a dit oh ya marinette. Montanzango bien. Na tepe jimbo na biso ya soso. Boyebi soso na biso makasi ezala un peu teti po na mungwa kokota na kati. Mais na kobakisa mwa mungwa tango ekotoka. Alors je yango très bien. Puis na feuille de laurier. Feuille de laurier, c'est bon. Après, nous avons na moto. Ok, voilà, c'est quoi, on peut poser là quelques minutes. Après je crois dans 10 minutes. Après, au moins, on continue. Merci. Ok, Bandeko. Soso na biso etoki au moins à 2 minutes. On a sikoyo na fungola to mona to tala biso nyonso na bino elongo. Là bomoni ndenge soso na ngai esali ekomi je crois bomoni ndenge soso ekomi wana sikoyo je vais juste mettre tomate na biso ya mbuma. J'ai juste râpé ça na rapaki tomate na biso bina zocha sikoyo
tomate. Maintenant là nazotia green pepper, poivron vert, nde nazotia poivron vert, nde nazotia pe. Après nakotia mwa mafuta moke. Là maintenant, naotia mwa mungwa, juste mungwa moke, et accompagné pe ba nini baki majana na chaki. Ya ebele te, juste ya moke. Maintenant, je vais tourner mon bas de sango. Après, on sikoyo naopakisa mwa mai moke, après tokofinika tozeli. Juste un peu d'eau, ebele vraiment parce que bomoni esanzi mai na tomate na toche, c'est bon déjà. On a sikoyo petit à nouveau. C'est bon. Maintenant, na finiki. Tozela. Nenge kobele ça soso na biso tobeti yango kaka système à bouillon. Soso makasi aza teti air montant mozo kalinga aza teti, mais moi je vais préférer na salle ya bouillon. Merci. Tozela te nenge kobela na olakisa bino sauce nenge ozala. Merci. Bandeko tokomi sikoyo na suka. Ya biloko na biso ndenge ebeli, soso na biso yango oyo. Soso na biso makasi ndenge tolambaki yango na système à bouillon. Yango je crois bomoni ndenge ebimi. Okuli yango na fufu, okuli yango na loso, okuli yango na makemba, okuli yango na kwanga. Alors merci pour na bao nyonso bakotala recette oyo, tozana besoin ba critique na bino, ba commentaire na bino et surtout vous partager lien. Je vous aime bien. See you next time.